Congo Info. Tout le monde est d'accord. Mais c'est total quelque part baloba solo. Parce que mususu azalaki na ye ana ba vie na ye ayene théâtre ye ko accentuer sous ba vie wana po ebele basala makambo wana mambo lobana ba te ebele basala ngo ele bosala ngo Ebe Congo Info. asala ngo te mais na yo kaka bat basala ngo pe to mona tout temps mona banzela to ko vendre place mona moni mutu actrice comédien mo boy ba beta lisono na nenga mabe. Yo actrice comédien il est na bar bizarre au van na ba olukani. Ebe Congo Info. lelo ilista aboti mwana lobi osala théâtre réaction est andeni Ebe Congo Info. question oyo ilista trop na ba musicien. Est-ce que c'est vrai ilista azara moi c'est ba musicien? Ebe Congo Info. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez des Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée à Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion là il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime ezeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de qui clientèle et puis souci à ces plates bien et là pour ça va client na bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélé, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ébélé pour Benga, pour la consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Papa, tu as dit binope, tu as dit chaîne de sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binope, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la kati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la kati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de la vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Voilà, merci beaucoup et bienvenue sur la RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord avec votre humble serviteur Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise. Balobi, Moussala toujours, tout ça, Moussala pour nous sepeli, ça va fan ya RD Congo Info. Tout ça, Moussala pour nous sepeli, ça grand prêtre César Ngadi Balobi, mon boss Justali. Kelly Kalazola, le caméraman le plus célèbre, Babi Mouto a filmé film à Jésus. Pourquoi pas? Système quand il y a GDG, on va faire un ML. Malou na système ka GDG to kota ka bi kota babi benga o coacher ka bi coacha donc to coacher ka kande na pse bino na bi mikolo na kenon na monde ba star na solo na ba star parce que na zaki na ba star ba chroniqueur mais ce qu'on a koti na ba star pena o ya solo ndeto beta na bango ma solo lelo et nazana moko oyo eza première fois na été aleka na RD Congo Info mais eza première fois na aleka na analyse émission à Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise. Moi-même, il est en Londres, na sur offandi déjà aux airs au Sepela parce que tu es au bandali solo na Grady Mouya Ibenge. Alors Nazana Ornella Illustar
Yemonda s'est présenté na bateau yotam sou ba ozali baku na mukola lelo kande balandi et na bateau déjà ba yebi ba comprendre déjà qui est Ornella Ulistar. Ornella, bonjour. Bonjour, Ibeng na bango soto. Bonjour na bino nyosto bolinga princesse, princesse du trône dont na linga bino ya trop ba bisous bisous na fan nyosto yanga. Na bike, bon moni ba mo bike o Ulistar na bino donc je vous aime beaucoup donc je suis là. Ulistar Nabino, Ulistar Nabiso, ngas na ndima na ngai parce que yo po ndimi Ibenge donc ngape na ndima déjà Ulistar balobi la star mais Ulistar nango se présenter na bateau tam susu ba jui libaku ya mbala liboso ba landayo na émission et analyse ya Gradi Mouya ou bien batunsu pe ba jui libaku ya Orlando première fois na RD Congo malgré la première fois to les caméras batunsu non batala yote na site o lelo o se présenter ba qui est Ulistar. Merci beaucoup Gradi Mouya. Donc je tiens comme ça à te féliciter d'abord. Au sein de qui toko dans notre talo vraiment donc bisou belé dans nao. Donc Ezanga princesse naza actrice comédien au sein du groupe il y a président V12 bisou belé président na V12 depuis Londres. Na joua na coupe président V12 mais na joua pe banzonzing bloc ba YouTube wana na yebi ke batebele pe batalara ba yebi donc voilà. Si okotika na monde nzonzing to comme sikango mais Tosoka, princesse, Ulistar, vrai nom vraiment au baboto les années. Ornella. Ornella, est-ce que princesse est où ta? Princesse, mon tapé c'est un président dans la V12. Na joie film mais moi ya mystique. Na kindoki, inde ba pester nga comme la princesse, na petit ka ba benga princesse du trône. Mais aux hommes on a été yo joué qui film ya ndoki. Donc comment on a ndenga kindoki mais je na kote que aux on a comme kindoki tika li pela ti. Je na nga te Gradi Mouya moni ba scène mususu photo changer ba combo moni. Au changer combo pesi non comment mususu parce que nga na kota ko poster osika. Rôle na nga liboso na jouer ki Facebook. Elle a joué rôle wana na jouer sirène. Na ko apparaître quoi. Sirène nyoso to bien ka princesse. Est-ce qu'on va pester nga comme princesse et puis président avait 12 habite comme on est tika etika na on quoi da nani population e baki so leki na princesse na boya ki ko tia bango trouble na pesa bango de combo et ça bango bien tina tika ka princesse wana. Mais déjà peut jouer na combo normal Ornella. Nanute na jouer ka na princesse. Momoni te kozo valoriser combo no moroti. Na jouer ka na princesse Ornella isa compte Facebook nanga ni na koma bongo pour na ba dérangement mais comme on a vraiment il y a scène il y a théâtre Natika princesse. Merci beaucoup. Vous comprenez que Tozo Betali solo na princesse Ornella Ulistar. Biso bana parler to benga ki bongo Ornella donc vraiment na message na ko Ornella Ulistar. Alors Ornella bando bandi monde art, bando bandi monde ya théâtre, bando bandi monde ya TV. Combien d'années déjà? 6e année en 2017. En 2017 au ça 6 ans. Alors pour to que non rapidement ba avantage nini na ba désavantage nini yo kuti na kata monde. Ba avantage voilà eza musala ona linga d'abord on avait qui non mwana na rolinga musala ngo tellement trop yango ngana opesa na lobaka na batu nyoso balinga ko sa musala nga patience d'abord ko linga ngondo posa ngo bien parce que un sous to futa manote to ça na ba propre ba fort na biso moko to ça na ba propre fort ya mon ya président na biso moko ya poche nae donc ba avantage peda ya trop parce que na côté na monde de cinéma et font les mambo belé et baxé nga mambo belé et puis na ko lobande ni nyosto zo lobate de mambo belé mais baxé linga et baxé nga mambo belé vraiment belé na bi ke bana poto nyosto bo tela ba yebi balimaka balimaka bisou na yo lidingonda na bi ke yebi wa ba ser na nga ba soutenir nga depuis Paris donc mambo belé bakisa donc nyosto zo lobate mais ba désavantage peda trop parce que biso ba actrice comédien excuse ba comment ba rumeur déjà que na mabeke ba actrice baraboy comme bala actrice comédien et da facilité à Gradi Mouya et da facilité parce que ba banda liboso tellement ba tenga misaki marambango na ba biso o to kotaka na rythme mo ba fia théâtre baraboy et pourquoi pas bino tango beaucoup na monde ngo boluka ko changer par rapport ya obino beaucoup taki pour ni bo changer est-ce qu'on a ça le contraire non et ça ba tonyo soto ba actrice comédien barabandumba boy parce que ngana faire le contraire na ba o nyosto basala wana pona ko landa ka likola mutu atenga ma déjà landa ino na ko landa ngote Ulistar aza mwa na palais a utene vraiment ndako tema linga musani ya théâtre ngama na ko chama théâtre na musique so ma kinza matina nga musique pona yemba ka Gradi Mouya na yemba na ko yemba na église pasteur na pese ba bisou na yemba na
nasala ya théâtre nanga ena okola nesi nzambe guide ngai musani osala nzambe atindi ngai ya théâtre donc naosala théâtre nanga etant que travail nanamoki pa biso na ke rap na ke osala mosala naosango avec beaucoup d'amour nayebi ke ata lelo esimi te lobi ekosimba naosala yango te mpo nazwa mobali na poto ukoma non mpo dana normal de aboye Illustar batalaki déjà. Donc est-ce qu'on a TVT pour nous mobali? Non, c'est pas bien. Merci beaucoup. Vous comprenez quand ndenge tolobaki to kendeka malem na Illustar, mais Illustar ngana nyina yeba parce que yo lobi kino yo ozo ya na bandenge na mo bosco Illustar c'est aussi ba fille à théâtre ndé to kaka ba fille à théâtre na Illustar. Différence d'une oyo mimaka par rapport ya ba fille mususu. Elo ni yo sala ki po bima différent na bango. Comment je peux dire na TV na biso na sali théâtre na jouer ndumba ya nango lokola nazote bato basala ngo batika moni emsu na vina nga moko ona nani kwa komeka na salata bien nazala bien nazala na comportement lokola baninga musote donc vina nga moko gradi mo yo yebi wa mutu nga ya kati yebi ba yebi te ba ponga ma ba jijanga lokola mobulu batebele bajijanga Illustar na ndumba boye mais baloba no likam mais bakuto na ngote donc voilà ngama nyos to baloba na ba rimer wana je m'en fiche donc je suis Illustar je resterai Illustar donc je fais ma vie nanga eza privé donc il y a bien la seule vie nanga bien mais la vie nanga loengete nanga bien je suis bien avant de pas biso donc voilà. Merci beaucoup Illustar. Sikoyo tango monaka ndenge batretaka ba fille ndenge bapesaka ba fille tam susu ba identité moko bo o baza nango te isala yo ndenge est-ce que limbisa yo te kenatika nanga musala ngo que un jour peno fandi pe bolobi non musala ndenge ezokende na mo neti eko assurer ngate na avenir donc natika nanga ngo pona assurer avenir na ngai. Ça fait mal et ça la passe musala o sala gradi moyo ka bat bolo ba mabe pona ngo ça fait mal mais c'est total pe quelque part baloba ya solo. Parce que mususu azala ki na ye ana ba vie na ye ayene théâtre ye ko accentuer sous ba vie wana po ebele basala makambo wana mambolo bana ba te ebele basala ngo ebele basala ngo parce que ngai na sala ngo ti donc on mélange pas quoi ngai sala ngo te mais na yo kaka bat basala ngo pe to mona tout temps la banzela to revendre placement na moni mutu actrice comédien mo boy ba beta lisono na nenga mabe yo actrice comédien il a na bar bizarre van na ba olukani na ba dans des ans na hermo yo mon au fandra boy au talipe ba vie ya ba actrice mususu et ça le peut pas na mutema ça la nga passe gardi mo to vanda tanga ta kombo tino tanga kombo te pour la polémique te na yo fula bango te na yo mi fula nga moko mais na ba génération noka na ba génération na biso na génération nga batebe ba to basali pe ba 6 ans ba 8 ans lokwa yo o basala musala bien o basala musala bien te o déjà yoka donc mona bango na ba identité mo ya mabe te no pesa bango des conseils botika mabe bazaliko no pesa bango conseil botika ngo ya mabe donc bon maman identité wana le quoi ekende da mabe bato théâtre déjà ekende da mabe to linga ko bimisa ngo te to soignera quand même to soignera donc botika ngo ya bien te hein et ça mene lo moti vie wana boke na ngo nulle part ya ba vie mabe botika ngo conseil no pesa bino ya wana donc na yebi ba vie na bango te. Lelo Illustar aboti mwana lobi au sala théâtre réaction est andeni te mwana ngo sa théâtre te wani au sa te c'est que ça mamba mabe mwana nga fo tanga makila mais yo tanga te na tanga bosco yo tanga au sa théâtre pourquoi pas moi ne pas tanga au sa théâtre non ya ngo mabe te donc mais mwana nga ma théâtre te pour nani pesa biso ba raison ko RD Congo vraiment oh iloba masana Antonio Kauka acheté sali Antonio Kauka le German alobi biso vraiment to ngaza la claire bat bolanda biso ba comprendre que non muto aloba ki boye pona boto kindara tout droit au but omoni na boyo bebi éducation mwana ngai eza nango ya musala na osala eza nango mabete mais eza na mo buzoba trop eza na mo buzoba ngamuna na kati na yebi makambo wana donc yo moko za kati ya buzoba ngo non na kati ya buzoba te na kati ya bois mais kaso mona teke moi no pe aroza ne pe ka lokwa yo alobina la nanga likola mama abiso atambola ki bien na monde nga pe na kota kana monde ngo mena la nanga likola mama abiso ya pe mabete ya mabete wana otika ye na otika ye te mais ngamona ngo sa théâtre te gardi moya pona nini te na ndinga mabete ona mama ngo sa théâtre te na bombi na nga pona lobaki biso théâtre da ngo bien c'est que yo mo pe quelque part regretter na yo non na regretta te gardi moyo omoni musala oto sala oyo
on fait ça pour l'amour et puis pour na art toi na art na nzoto art nga mana ko vanda bona créer lo mo bat baseki makasi donc art wana ezaki nga depuis bo mwana na ko linga na ba nga so na koliko théâtre to musique yango na lobby ilista lelo peso boti mwana na yo mwana abotami na art wana déjà donc yo ko étouffer art dans un roi don nzamba pesi de mwana yo ko étouffer ngo pona ni yo seke yo ko mo diriger nzambe ne nzambe yanga mwana ya boete so mwana lelo abotami musicien ozape na moi ba branchement à côté musique mwana lelo abotami musicien wana otika non ouais Kadi moyo ke ka mwana nga foda star ndeni mwana nga do star tem su passer mais ezalo kumpe ayo même pasteur pe ba star ba musicien ena ngo mabete ba ndeko na biso ba yemba na bango bien ba sala musana bango bien mais buzo baka monde ngo ka makambu nyonso makambu théâtre makambu musique makambu bino pe ba chroniqueur makambu kaka donc monde ezaka na makambu ebele fo yebaka ndeni ni ya rozala yanga na bi mwana nga ozani star te ozani normal mwana moka normal otanga ni ba chic na ye ce qui est kinto na libana mboka sa maramuna ye donc ilista lelo zela pe ke mkomo gradimu ya fana ndako amoni pena invitation yeke non gradimu ya luka déjà cadeau pour ilista masole bandi est-ce que zela ngo pe mkomo na comprendre te masolani ke lelo pena ke non tindeli gradimu invitation gradimu ya libala ilista reza date boy gradimu ya kamingi te hein kamingi te vena nga maluna ebite soko zo comprendre nete so ba fia théâtre ba bala raté ilista yo lo bana kala mingi te ngas ko la c'est le contraire moninga no sara le contraire ba dino sto balo wana ba bala raté ba bandu ngas ko la c'est le contraire ba fia théâtre ba bala ba mutuna mango salaka ilista mbali no lelo so bali mobala ebiso ke ko sai su théâtre te na otiki yo mo ozaki na posa nango de ya banda kala membala ebiso ka so mbali na pexi na tiki na gradi musale ya biele na osana nga na teka na nga te mo elo na nga mobwe amsa boy ne TV te ba problème ngaso na comprendre bien oyebi ke on dirait yo mo regreta na po ani ni kota na kata monde ngo na ebi TV maluso na kosi ve na nga malu na ebi te so na kosi parce que grand porte César nga di yo loba na nga gradi mu na sepela no posa ka clair so to comprendre ndenge ilista razoloba donc ça neti ye mo ka regreta ka po na ni na kota donc elo ni tinda kota na monde on déjà tie likolo ve na nga loba de to tia makolo na kata msala mo to tikizate donc ilista on dirait de tia likolo mais moi tikizate mais mo regreta non na regreta témoigne je l'aime na nga msala no makasi na ebike makamdo kuti na msala nde OCPC te ouais parce que ba bande da ba baby sina bango yango ko mo luko bala mbango poti non luka na bala mbango te gradi ba bien chance ya mbala moko so opportunité ye au saisir on te leki non comme le kaba yana biso misusu au moins da yaki na ola tinga star ngana ni lu star banani mona ka ovanda le otina nda ku pe boeko ata appel mo ya France pe lelate ata platini menga ministre d'état depuis Paris moi pe aro benga na platini benga kana egile menga kana yenda nga olingozo la biso lista avant boatika ba vient na Paris yepa na poto ka po komaka ana poto yepa na poto nani mto yo out te des missions te gardi moi ko ba non ebi nini makambo tozoloba epesa pasi po tomona bandeko na biso lelo ndenge ba traiter bango et eza réalité eza bongo yango na tuni question ilista yo peka oke poto toka na kin comment je peux dire na ko loba te poto ou kin moni mususu nga ko loba mususu Kongo to banga mibala Facebook yo te na kota ko Facebook te yo yebi amoni na ko loba te ke kin ay msunza mabongse nga poto nga ata bandu non ayena ende te ata bandu te non ayete mutu zo ba biso kala te non ayende te na pesi ba bisou na papa na pesi ba bisou na bébé chéri moi mi yebi tanga komote bébé chéri babo tanga komote boye belé donc so babo tanga komote boye belé Elvis Kilolo depuis Londres ba bisou yo Ben Dolce festival à Bilele ba bisou no depuis Paris ba vena na pesi mutawa zo la biso ilista ba mbote quand alors ilista lelo na kata monde nzonzing au gérant ndeni parce que c'est pas facile aux gens na groupe au travail ka na président na yo V12 et tant bayambaka na tour na RD Congo okuta na pina makasi na monde nzonzing te obando au gérant ngona bien mais siko vraiment balobi bazonga bo ilista to kende bo ilista na nzonzing au gérant ko na groupe na nzonzing na pesi non merci na mon producteur mutasali ke na ba poto na ba ebanga
Top Vision, hein, Yves Lubamba, depuis Suisse, bah bisous, vient dans Edo Kaungu, bah bisous na yo. Donc, et ça l'a vraiment bien. Na monique ba benga na téléphone, et puis singa oza retenir, tout ça film mobo. Et puis film nga liboso na sala on a ba grand. Tara ser na Gabriel Azaki, ça na Bakata, papa Masasi, nga moko maître babito jouer film wana et cartonné gradi na bisao. Ti le so Chic choc chèque. OK. So kotika o taper ka. Wana jouer pe poyo ba pesa ka ba rôle moko bo jouer pe ka ndumba ondoki. Ndumba te na ko te. Ndenge ndoko jouer ndumba na ilista. Mote ba ba mono kanisi zo no pe ndumba. Gradi actrice a pour na rôle te. Yosko nde ba pesa kwango mingi o ka ndumba oni. Ngasko scénario e bongo princesse boy na kina scène bête ngomoni ba tenir fo na moi trop sexy. Faut ça. Yo mkonza sexy. Tena na nga sexy te mkonza sexy. Na ebite so bo jolanga no ilista bien po yango mamtolo ba yango keli zola na sima caméra zolanga no ilista ba bio trop sexy. T'es sexy, t'es la tananga normal, la tananga normal. Ils ont juste la rôle non incarné, c'est un bon. Hein, n'importe où sur la côte pénale, moi trop, na joué moi trop gradi mouya. Na joué vraiment belle, ba fan nion surtout. Na bi ke boko ma bo benga, illustre na bino yo princesse du trône, ngayo donc nazali wana. Hein pour mimi boko maka okana masiri ko okana masiri yango pelo na ndo zela na tuna siko. Boza bande ko pété. Non, c'est une sœur, nalinga qui est trop pour un. Yango pe o intégrera na ba rôle masiri ka ndo tourner moi mingi yango yo po bimila onka moi mingi. Nga ba pesinga te gradi, nga ba pesinga. Ya ba pesho po amoni yo kokana masiri ka no. Yango ba bilo kola okokana masiri ka bimaka pe na ba idole masiri ka. Masiri ka kufa kena na eme, yesko ndiro remplacer ka masiri ka. Te na remplacer masiri ka menga na kufa te. Nga kufa. Donc là on va pas remplacer masiri pour yo kufa. Nga na kufa na nga tenga na osala nga musala bien na bini na otambola na osala nga musala bien. So moni princesse na mini toi jouer na sexy. Ya na nga mo ni na pona ba rôle te producteur na Top Vision. Oso mo ate kangilo nde na libala ngo mutu nga linga balon. Tenga so nga boya te mbana mbali so alingi mo sa lingi ni mwasi. Ebi ba bi wana za ka temple nzambe ba bomba ngo ka rapona mbali moko sko yo temple ngo ko mo bimisa ngo déjà. Na te na bimisa ngo te ke po na sabu zoba mena miso na osa musana nga moni ba banani bande ona so ba Nigérienne basala musana ba ngoma Nigérienne matikale ma emsa ko tikala pe pamba emsa selo ko badana mobali ba obima ya solo yo wana nyoso po sala non siko ngayo moni nga siko yo na osana nga bongote na osana nga bongote emso ba futa ba kasha makasi nga siko funa sa ba futa pe kasha makasi na ko lelo so kasha makasi ye pour temo ya munena ye abino illustre nda sala déjà ba blo ne bien to produire asa lelo mo boy atika tamsu ni au salon tenite na isenite à moitié ni tenite le bata mayo de à moitié ni na data na piscine no sokola te babisco à moitié ni penande total à Nigérien pe no mona que non j'ai déjà na quatre tamsu ya chambre tout ça au compte mais yo biso mbongo ebelo sa neti bango non ça la te na pese exemple non na pese exemple kende balobani ke biso to mitika de ça ba film nigérien ko balata ko te mso pe trop sexy kana caleçon au jouer mso par rapport na bango kuna mso ba producteur na bango na ba solo la po da nani actrice déjà tikala da bongo c'est que azui caché na ya makasi et puis caché ka ya pamba te mso ko sele ya maramo be pe ya danger sko biso na mboka so na théâtre comme na opasi boy ba producteur ba pesa na ba monga malonga te boy na mitika kana mi solde boy poani merci beaucoup la bouche autorisée balobi page yaka moko page makasi la bouche autorisée ba roluko ba royebote parce que yo bana makamli boso na bango Glody Kuma epsenga na tuna illustre question moko Glody Kuma nzamba Norvège na pesi yo mbote illustre trop na ba musicien est-ce que c'est vrai illustre azara moi c'est ba musicien ba bi bongo wana uti pas Glody Kuma la comme si ka question na yo parce que n'est pas Glody Kuma qui n'a yamba illustre bitune na question est-ce que ya solo auto yo kaka ke illustre azara moi c'est ba musicien ça solo ni loba ni comme memelinga si to comme loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui ben ça concerne tous les deux pourquoi memelinga tu as sur langue. Expliquez docteur c'est là lié à ce moment qu'elle a faible dans couple l'autre. Expliquez docteur. Parce que ozo kokate nanda ozo kokate. Docteur mon ben nanda azo kokate makam nanda azo kokate. Ya mwana toye pour trouver solution. Azo kokate. Non, à kokate dans le sens de l'expliquer.
docteur biso so tosala nga nasalaka mobali nanga pasala mais eyaka ntango mosusu ya liboso batension bastress misala mais ndenge ezali wana asimbaka nga lisusu te asimbaka nga lisusu te bastress batension bavitesse ya poto bafatigue na mutu nakozwa mpe fatigue nazope bana boyiboyiko ok na comprendre bolobi boyeba te baproblème oyo etali batension bastress basurmenage soki mutu aza na baproblème d'érection ngai na conseillaka mingimingi produit oyo maxi bien-être maxi bien-être ezali produit moko 100% naturel eza complément alimentaire eza na bavitamine A na kati bavitamine C eza mpe na baprotéine nyonso eza produit moko ya komela yango en fait une fois tous les 2 jours na kati wana ezali na 6 sachet na kati oyo komela sachet moko tous les 48 heures ekosala bino 15 jours c'est la solution idéale maxi bien-être tiero na na kayua soki maxi bien-être te de mobulu maxi bien-être ça marche maxi bien-être la solution pour vos problèmes d'érection Il y a musicien mais il y a ba musicien na comme si question maintenant mobimba il y a ba musicien Bijou ilunga mwana makambo Bijou ilunga direct des États-Unis donc na pesi mbote na bando na ba musicien linga bango Nicodème ya maison mère Arnaqué Arkeli Miel de son mon grand frère Bozé Belé wana na petit nous la bisou donc de Plique Pomba Illustar azarane mutabatu Illustar asolande bien na batu Illustar ayebi kovanda na batu omoni kani nano barime yango ekende barime yango ekesino comme monsa musicien babi yo trop kana ba Nicodème trop na ba Miel de son trop na ba Déplique trop na ba nini ndro koma ka obimana bango donc même pas na bi wana vie nanga Nicodème ana mamakamuna yo moni oza TV ana mamakamuna ye c'est un responsable aza papa kasi ana makamuna ye aza pe na makamuna na Illustar te wana vie nanga ba frère nanga to sola soka bien sala ke na kota na clip na pe na la clip na vie na Sarbati brigade na sa clip na Arkeli ya na ka juste des relations normales ba mi bal na te bana makamuna bango ngapina na makamuna nga donc rien à voir. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'étais déjà dans l'émission Abisso. Vous comprendre que Illustar to éviter à propos tenir une émission Isaka et dépendre quand aille moko parce que ils a vu na indi azobeta Illustar. To comme on enchaîne Abisso na suka émission Abisso na éviter est-ce que bongi ça question moko boé autant chobandoze la gradi muya tunu matunyo ya ngote. Non, merci beaucoup. La question est bien. Merci pour l'émission. Donc, je suis vraiment star. Je suis Illustar, la princesse. Donc, merci beaucoup pour la question. I'm sorry. Donc, c'est ça quoi. Je suis amené à trop. Je continue à filmer, à jouer. Je pas présent à V12 à Londres, à Congo, à Samsana. Ba mission natangi ba komona ba grand frère nanga ba na bombali nanga te mutu nyonso to akanisa lokwa Illustar moi ça ba musicien mbali nanga za ne star te mbali nanga za ne star te ani ka mutu normal donc voilà. Merci beaucoup to comme na biso qu'on agit déjà na suka na lingi obwaka no batu na yo ngapi na boka batu nanga après na otuno question ya suka ezaka rubrique émission mais rubrique wana betango batu nyonso te mais lelo na sepeka na betango pe yo mais boka na batu na yo après to na rubrique na biso na pesi bisou na Michael Okamba ba bisou na Michael Okamba ba bisou na pesi mbote ngapi na pesi mbote Michael Okamba balobi archevêque Bambotebele. Ba bisou na yo Adrien non Adrien grand charismatique na Luanda ba bisou na yo motema airbag la pesi sou ba bisou na Ben Dolce festival à Bilele vi na Claude Mutoba ba bisou na yo na pesi mbote na Judith Sebo depuis Paris Sandra la Rose na Paris na pesi mbote na Esther il est là moi c'est mundu na Belgique wana ba bisou na yo na pesi mbote na Maingi Ngomo depuis Allemagne ba bisou na pesi mbote na ngana Bijou Lunga na États-Unis Bijou Lunga na États-Unis ba bisou na yo na pesi mbote na ngana Nadia Loboko ba bi elle la mettre d'or na Claude Mutoba ba bisou na yo Bijou Lunga na États-Unis ba bisou na Anita Ilunga
Ben Dolce Festival, Babizou, Platini Menga ministre d'État, Claude Moutoba, Bosé Belé Belé, Lidi Ngonda Balimaka depuis Paris, Yalinga Bino ya trop, on a Bossani Bolimisanga, Bosé Belé Belé vraiment, Yalingi Bino ya Top Vision, hein, producteur Nanga Wabimisi Illustar, Top Vision. Bisous. Merci beaucoup Illustar pour comprendre que Tozaki na Illustar Dolnat Kachouva walobi mon ami personnel Dolnat Kachouva donc on comprend que Tobeti le solo lelo na Illustar mon vieux Kabaka Banguchi kuna les champions Glody Kuma Kuma c'est Nzamba Norvège na bosanité Lourouadje walobi mutanga ya kati na kati ya Paris na pêché vraiment ba mote belé en Lourouadje ya biso ba kota raté ya biso so koti otikala na yo na Sony donc keliki ala na sima caméra quand ndenge to mesana ve nga Jimmy Belaou walobi ba prêtre responsable basé belé le colo ba Jimmy Belaou donc on a pêché bino tout ba mote vraiment bon continuer toujours kolanda Gradi Mouya bon continuer toujours mamba bien zali nga vraiment na komi nga na suka mais Illustar question nga ya suka eza rubrique ya émission oyo Illustar star azaka na secrétaire star azaka muto azaka ya batu nyonso Illustar dernier jour au sala amour dernier jour Illustar sala amour Gradi Mouya bongo oh Gradi Mouya mystique wa mystique makasi yo bon na rubrique émission au star azaka na secrétaire te na seule note kasi on le dernier jour oye bango shooter na bosani kala oh yesolo kala merci beaucoup pour comprendre que tu as comme une souka émission à Bisso. Dans l'autre Kachou, vous comprendre que tu as dit bon on a Illustar. Yo pendant d'abord parce que je suis mon ami personnel dans l'autre Kachou malgré tout ma camouette qui l'a dans l'autre ko. Depuis que Pomba na pêché bambo tebele quand de to sola qui Abel de charme balobi pire mon toi Gradi Mouya ya kati vraiment to soutenir kaka système ka ya boy flambeau to soutenir kaka donc tina souka. Merci beaucoup à mon vieux mon boss mon tout ces anga du club wa balobi to continuer ko kanga bango tina souka ti ba ko céder le quoi ba céder non tête au ti capé bangote et merci à toi Sarah la merveille la patronne à 3 fois fille à catalogue na pêche wa mote belé ba tutu balinga Gradi Mouya toujours numéro ya ngwana bobengi ngai Illustar pa ya ngwana bobengi ka ndenge zalaka isa mo ba bien ingénieur Kelly merci parce que ozaki na Gradi Mouya ngana bino tokutani à la prochaine bye.